bazo tangele Bible bazo ko interpréter les donc ya tanga la Bible té parce que fidèle ozo soit tant ya reméditer à comprendre makamusu mo sa nzambe so zo ya koloba à ko gobe yango te au fond na makasi ya la raté ceux qui au fond na makasi ça ce que maman oya pesa ye kaka ba mibale ana batelata mibale oyo yesu abaki yenda apesi koleka tandis que bamusu bando opesa pe ya ebele mais yesu atali motema na ye au fond na makasi ici il faut na lobango autrement au fond na makasi ça oyo ezouta na motema peu importe montant nango mais oyo ezouta na motema ndenge obongisaki yango ande na koloba. Mais papa olobi bien oyo ezouta na motema mais tant bazo benga balobi yaka na offrande ya makasi est-ce que vraiment tant on muta se sentir n'habite bousculé babenga onini ba insister mingi est-ce que tant on a robimisa ya makasi wana est-ce que vraiment na bimisa on a motema et bimi vraiment na motema te pourquoi tant on peut s'offrande offrande des ali moko ya biloko oyo efungolaka makambo ebele oyo atiraka bénédiction dans tout le domaine de la vie bato ebele mpe baopesa baoffrande yango so otali vie ezo changé te parce que eza offrande oyo esalami non selon la volonté de Dieu ezosalama non selon la volonté eza selon volonté ya pasteur la raison pour laquelle eza na impact te eza na influence te na bavie ya baoyo bazali kopesa ezalaka te donc tellement balobi misu bazotelema na soni atelika oyo atelemi nga mpe natelema ekoimpacte vino te ekosala eloko te parce que eza fruit ya conviction te et non selon la volonté de Dieu. Merci beaucoup papa. Papa parmi badon oyo nzambe atia na Bible dont il y a prophétie ezali, il y a parlé à langue ezali, il y a interprétation de langue ezali, dont nini oyo particulier nzambe atia na kati na yo. Bon, nzambe tanga pesaka badon quelque part azoloba biso apesi na mosusu 4, apesi na mosusu 2, apesi na mosusu moko. Voyez-vous, eza na bato mosusu aza na capacité mosusu azo prophétiser. Azape makasi na ko interpréter, azape makasi na ko discerner, azape makasi na parole ya connaissance. Eza ndenge nzamba pesa mengai oyo ezalaka makasi mingi, eza dans ya prophétie, eza dans ya vision, je vois des choses et na pesa rapé interprétation nango c'est ça on nzambe badon on nzambe a tizanga makasi et beaucoup plus je peux aussi souligner na côté talipé qu'on adorer koyemba comme ma peuple de Dieu dans la présence de Dieu la raison pour laquelle les banelobaki pasteur Jason dimension est plus dans les camus itali qu'on adorer nzambe. OK donc na dans la profession na papa to et pour ça kayo et mususu po ba mususu ndenge to loba ba osela bonzoto malgré nzamba pesa dans la prophétie je ne pense pas que au sale lango que ozui prophétie ya mutu mbala moko bu tikota ko keko kitisa kuna ou soit to discerner kango avant na no pesa mutu ou bien ozora temps ya ko ya ko landela ngo normal mpo yeba vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour na likambo na zui. Merci pour la question. Par rapport à nango eza batu mingi pe lelo ba sena nzambe belé bazo pesa ba prophétie eza prophétie te eza nango prophétie te eza nango mutu nika ndenga za atali mutu psychologie na ye a étudier yango pe abi bon so na le bible ok eza prophétie te zo mon mais nga chaque fois nzamba lobelaka nga tant nzamba pesi déjà non likamu premièrement eza non yo ko apesi osambela et oluka nzambe na busindo yeba comment tu peux avancer avec ça parce que là on nzamba ko la ça apesi mamo discernement la ngote il faut yo non discerner peut oyeba muto zo ke no yebisa comment rozwango et souvent na ko kebe ka mamo te nzamba apesi nga prophétie to la kisinga apesi nga vision mona ke mamo na loba non il faut na zo temps ya prier et na yoka comment nzamba ko orienter nga de façon que ton ko aborder mutuana asimba ngope pe asalela ngo pesa ba prophétie mususu et pandi ba famille et pandi ba église et pandi ba ndeko ba vanda je sika moroté à cause ya prophétie. J'ai une famille
on a eu robeta pena biso na bango te par rapport ya tant na biso za muke o famille le za kukabwana à cause ya prophétie Moussa Nzamba mona ki kaka a discerner moté ayemba la moko a lobby et famille et panzani ti le famille ils allara ensemble te Moussa Nzamba oyo aza makasi na prophétie avant que ne roloba il faut avoir temps surtout ba prophétie ça ya tu contact boy même si ça tu contact et ça te ka Nzamba touchaka Nzamba moni saka oyo lobi la yango sur place oyo koloba pété sans plus ça mais ba ça Nzamba belé lelo ba komi plus ko sala ngo na bonzoto po ba gagner mbongo abi ke so na lobi loko boye ko gagner na ngambongo yango bazo sala bongo po ke ba gagner mbongo mais en soi ils ont ngo prophétie. Merci beaucoup papa Tolando na boké binyonso. Est-ce que lokola mosali na Nzambe okoki ko pesa moi conseil pour na bandeko na yo basali na Nzambe o bazo sala biloko wana ta lelo famille ndenge panzani. Conseil nini okopesa bango? Bible zoloba na Romains chapitre 1er verset 17 je ne me trompe pas kanda Nzambe telemaka tango baza ko étouffer vérité bandeko to bazo sala bongo baza ko étouffer vérité parce que prophétie tout ebimaka même ici et tali par rapport à famille et tali par rapport à domaine monsongolo parala tout est utaka na Bible parce que vraie prophétie eza oyo eza la makomi ya Nzambe ceux qui eza libana makomi ya Nzambe eza prophétie te zomon ceux qui a été obima pour na famille et orienter famille na kake pa ya Yesu Masia parce que Nzambe concernant c'est ça que ba za la vrai ba za la ne vrai parce que Yesu a vrai lui moi le bakeza vrai ceux qui commis ko lobeza faux c'est que ça Nzambe te conseil gratuit ça que bazala vrai parce que la parole de Dieu est ça n'est vérité. Merci beaucoup bazala vrai pour parole et Nzambe zande vérité. Papa ngana moni eza mususu ngana selon ndenge ngana monaka eza bandimi bango tende ba opesa ba pasteur privilège wana parce que bandimi balingi kotanga Bible te bandimi balingi kotia maloba na Nzambe en pratique te siko pasteur tangwa moni ke ba oyoyo batanga na bango Bible te ata na beti bango le omo boye bazana bango ne sika mona o vérifier te o moni yango te ke place mususu eza pe bandimi ne ba pousser ba pasteur wana basala bongo. Oui, comme j'avais dit au début, ba fidèle belé mingi lelo to komi un peu, ba fidèle belé ba komi un peu, je ne sais pas terminer à utiliser un peu faible parce que nos oyeba na ba fidèle akala dans le baba vers les années 86 85 tina ba 90 ou ma 2000 azaki bato yo pe bande ko tanga Bible nya bango kuti akala Bible ezalaki vraiment te parce que na kala ezalaki Bible emsu na quartier Bible ya esika moko mais le lot wana Bible na ba téléphone na nyonso tout ça nango mais mingi bazotanga Bible te la raison pour laquelle ba pasteur est belé oyo bazali bazoloba o Bible lobité le quoi pour tanga la Bible te o memani na yo donc il y a kosenga plus na ba fidèle na biso bazola na biso baye bakotanga Bible eza nango ya ba 5000 francs eza ya ba 10000 francs ezali matali kolo ke bazwa ton mingi ya kotanga Bible parce que au moment où oyoka pe prophétie toi to resambela to koyemela Nzambe maloba no ozala basé sur la parole de Dieu et ko imparter et ko influencer parce que tant nous otanga Bible to nazo ya ma prophétie to passer azoloba nga peut-on reçoit temps pour prier non prier par rapport à onayoki ana pour que et imparter non seulement ma propre vie même entourage dans environnement là mais ceux qui ont nazoka ils a déjà mabé et vous avez un malam. Merci beaucoup papa vraiment tokomi na suka ce qui mot de la fin pour na émission bien sûr et kozala. Non mot de la fin et kozanga te na loba beaucoup plus Nzambe apambola maman Lorraine Bala TV apambola ye na initiative oyo na vision oyo pe opambola pe yo ondimi koyamba biso et continuer que ne musika émission oyo j'ose croire na mikolo koya et kozala pe na dimension mususu
et vous allez vraiment la dimension monsieur mot de la fin. Merci na kopesa nga occasion espace oyo na lekana nzambe apambola bino. Merci beaucoup papa. Mwambote na bandeko balandi yo. Bandeko la biso ya chaîne na biso ya Maman Lorraine Mbala et ça bango pe bien. Mbote ebele vraiment na femme sage. Nzambe ba kopambola bango. Nzambe apambola libota ya Reabot ministère. Bandeko to sangana na bango na ngomba otolbaka lo sambo ne lo sambo. Et nzamba pambola basali na nzambe nyonso balandi biso pe bandeko tout o bazanga raté kosunga chaîne oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa, merci na balandi nyonso ya Maman Lorraine Mbala o bozwa ki ton na bino, bolekisa ki ton na bino liboso pona kolanda biso vraiment topesi bino merci. Boyoki ndenge mosali na nzamba balobi to tikala dans le vrai biso bandimi vraiment photo zwa ka ton ya koyoka ka maloba na nzambe malamu pe kotia yango na misala, non seulement kotia yango na misala pe kotanga maloba na nzambe yango neza très important. Tikala bisiko zali yoka zala na makolo ya basali na nzambe petanga maloba na nzambe romona kenyo se kozala malamu. Merci bandeko nyonso ya Maman Lorraine bandeko nyonso ya ba abonné na biso nyonso ya Maman Lorraine Mbala to s'abonner encore et encore massivement to aimer to partager et kozala malamu mingi pona kosukisa na pesi mbote na ba femme sage nyonso na pesi mbote na les grands formateurs papa yao na pesi mbote na Maman Lorraine Mbala yemoko na pesi ba mbote belé na pesi mbote na camera women la yo bisiko zali na pesi mbote na Mojinga jina mojinga motema ya rolima shika na pesi mbote na Fortina Mbomba. Bye bye. Papa, nous sommes allés là au